film na épisode na biso ya fin 15e épisode parce que les tartifs et ceux qui na 15e épisode en tout cas merci beaucoup na Maman Bellevue tant boya ka bozo finga ka par-ci par-là bo finga ka Bellevue bo quand ça Bellevue yo les ka avant di bo ba di ko répondre non mais Bellevue a répondre à biso na ba film na ya ça là bien parlé Bellevue a répondre à biso na ba film bolobi ka bala raté bolobi ke abota kate bolobi ke aboto la mibale abatu bolobi ke asunga abatu ba mabeni osoye mais alakisi bino ke aza mwasi alingi mobali na ye oyo. Comment Pamela ezaka d'abord considération ben oui. Considération ya mutu oyo bozo ya ko sala musale pana yo kanti le soki Bellevue azaki impoli to ko répondre ba mama top mabe ko répondre ba mama milo mabe ko répondre batwana nyoso tout mabe wa yo kanti batwana vraiment ba nge ba pousse na pembe na Bellevue non d'abord ba pousse na te de un bato nyoso tangi wana baza ba parents ba responsable ba mama si même Madame Bellevue moko benga bango ba mama au moins que Bellevue aza partout Bellevue aza sima caméraman Bellevue aza côté perchimen Bellevue aza bongisa tableau Bellevue aza partout aza partout d'abord place nyonso osa musala soki respect zade ba sa musala bien dit normalement place nyonso osa musala quelque chose en ndengene Bellevue déjà côté les boyer ata muto ayebi Bellevue te aye place wan aye na entreprise ya Bellevue aye batena naza patron na nazo gérer batou na na sala boy parce que ambiance wana bazala nango bango nyonso ba se retrouver baza niveau moko ba se trouver à niveau moko ce qui ambiance ya ko sekezali ba seki au monde appelle Maman Bellevue a fait sa coaching ya tableau au monde appelle président d'Acosta c'était mère comme mango boy to mango boy. Mais total là l'autre est là ba bengana président d'Acosta pour président d'Acosta ceux qui muta côté kuna komi film na ye berre ezali président d'Acosta mekinde timo ko pesa moi idée quoi non moni koto yo soto bito sala ngo boy sala boyete boy fozong sango boy ba bengana d'Acosta mais ils ont fait la force yango to lobakati ils ont fait la force au moni na mokili nzamba yebaka pourquoi cha bato mibali na mokili voilà. Parce que tant yo oza limité place yo oza limité ngana za limité te non ils sont bien ka ba sala ka boy ba sala boy yango ezate en plus ngamoko na kati na ngana yebi ke naza limité na eloko boy na vanda kimia te bato ba yebi po ba fongwa ngana yiba mayele ngana oya ocha minene na place bato ba yebi ko leka ngai mais na otika la limité yango mona ka ke ba film eza ngo ka ba film eza monotonie ba film o mona début ebandaki boye film tina fait suki ndenge penza film suka kate et suki ndenge film esengelaka te yango wana ngai ne na zaboye ben oui ne na zaboye na chaka litoyi penza ne loko o na yebite na ko c'était bien ka eloko basala ka boyo yebisanga te basala ngo boye te basala ka boyo yebisi ngai mais ngai pe na absence na ko préférer na que ça sur recherche na mutu lelo Bellevue télévision ko 6 ans ezaka na effort ya Madame Bellevue normalement ezaka effort ya bandeko nyos bazana entourage na ye ba sala musala na kati ya Bellevue télévision si mais soit yo miche wana ka ngai okoza la limité parce que président d'Acosta la logique des choses yebisanga film nini ya d'Acosta sala erata te ezate Mama top wana nyoso ba dina na ba XP shanga est-ce que ba kokoza la ba fan révolté ba yamsi yambe bon elo mona kokoloba nangam na ba sala ka makambo eza le contraire si so ba lobi ke Mama top fan révolté par rapport à quoi pe cause nango eza nini o Mama top oza d'abord femme révoltée fan plutôt cause nango eza nini parce que ba tableau au Mama top a joué moto ba oloba ke ba Mama top ndaza fan na ye otiko jouer ngote normalement otiko jouer ngote dede dina na la douce na ki douceur na ye nyonso wana jouer otika la ozala fan révolté na yete parce que ya jouer en agitation. Troisième, Madame Bellevue ce qui boche na scène wana o jouer fi moko boye ya pasi mwana mawa ya respect ba olo bakaza fani na bango article jouer ngote ya zaka en agitation. Mama top bo comparer ke na ba génération ote Mama top aza icône Mama top bo classe ki kota ba mama chako ba olanda ba mama bipendo na sima
bazana ba mama moseka bazana ba mama ni bazana ba mama na biso milo bo kontaka bango kuna bo kontaka bango kotote bazala ba fan révolté par rapport ya nini na agitation ou na nga souci bo comme limité bacteur na artiste yo jouer ya malunga bazate chaîne ko kufate ndenge nini chaîne ko kufate e ko kufa parce que bata malonga o basimbi te comédie na Congo ba jouer kuna te Cardozo ayesi matala ndenga okende oye paza na bato ba etete baza kuna te ah na succès nini na rôle nini ya malonga na succès nini na rôle nini ya malonga totika semblant azaba elko totika semblant azaba via totika ba semblant OK nenga zabongo achaka maboko na mutu si je savais il faut dako o esika babota ki ba mama bango pa bakoko na bango eza malonga te peut-être ko mazamba kozala la patron ezate ke fo o sunga mokili mobimba non mutunde amoni eloko o soit peut-être o sunginga na difficulté mobo inazaki pourquoi ya bango ekomaka toujours il faut ko simba famille ma belle vie ba simba famille ou pas ya on a yebisa que belle vie azana temps ya répondre batute belle vie aza o ya zali na niveau belle vie comme lelo ana temps wana te ana niveau mususu pour belle vie jour a kozwa ta kiti wene o ya répondre bat mokili mobimba boya eh la patronne yote wana niveau wana te famille nyonso même famille présidentielle na bakoko bana bakoko lolo tobota na tata mwasi tobota na noko tobota na mama leki tobota na papa leki wana zana bana ne ba okende kuna message yango ko gérer ba fan te tellement ya koka ko gérer ba fan te lelo ba fan ba koma ko gérer OK ben oui Pamiloza Maile ba fan ba koma ko gérer comment c'est possible société na ngai capital Pamela société na ngai na droit ya ko sala nyonso mutema na ngai lingi na ye na poster loko wana mutema na ngai lingi oyoki mbala moko moto o ba fanatique ba ye nango yo mbala moko olandi makamba fanatique ba yo longo lelo madame Belleville loba focus silence oui et simba to simbate na ngamu na biso famille bote tozana ba bien éduqué normal tanga bana okende ina na futela minerval na pesa mbongo anda azala kate batu nyonso ka Belleville ya sunga Belleville mutasunga parce que ti lelo ata témoignage moko na mona tata Belleville akufeli o to tshela ki Belleville contribution boye to yoka kangote muto bombo ko protéger te Belleville za liki soko lâcher Belleville ko ya panzani mutema mabeza tana stina moko te zana sukate ana sukate tango ya ko démarrer muningo loba na mamutu makambo boye bike ko blesser ye mitala no simazonga mutindi na oya boye tindi na loba bo mutu ngo salingani vraiment et comment le Max takola azana ba omoni mama top lelo bozwa ka eloko vie rambo na biso ya comédie c'est mama top aza Koffi Olomide ya théâtre au toucher merci mama top aza Koffi Olomide ya théâtre azana génération nyonso yebisanga mwana ya 16 ans ayebi Maxi Bondowe ayebi ye ata biso bo ba film nini o Maxi a joie o e pata biso ngako na etala na ngata film ni moko na yebite ya na kilelo to ndima ta ba Cardozo te to ndima ba mimika bongo te ba fi de ouf to ndima ba yida te Maxi ya ko micha icône faut arrêter boni ba jebo ata mama bi pendu so amoni video ya bongo au silika mama lo so amoni video ya bongo akosilika Maxi icône mwana 16 ans na Kongo yebi Maxi te na film nini o azomi bengela icône parce que ba rôle bana jouer minka soki omoni basali nzonzi mobo ye fango ye ba ko classer côté ba sa ba tchel na boulevard OK côté ba bana classer ye ba rôle bana simbe yangwana film nini Maxi a jouer penza na kata ndako responsable na bana pe te na mona te na bana mona mais dina a joué maman ya Cardozo ta l'incarnation dina na a joué maman ya Cardozo dina na a joué maman ya princesse a joué maman ya Barcelone OK Maxi a joué ngo te icône babenga yo zwa kiti na tabouret chawa na banda ko koma ba film nyonso sala makambo sala na théâtre o ba bengelo icône Maxi akoma nini
Maxi a commandé. Narata ajiba mukuse na telema na boulevard. Maxi a commandé. Soka Narata ajiba mukuse na telema na boulevard. Voilà, bonjour et bonsoir, ça dépend de pays, ça dépend, il y a une heure où il y a vraiment émission qui t'a coboyé, émission où on a chaîne Nibalé, na Kilelo télévision et puis na moi na souka famille Libota vraiment. Merci beaucoup na famille Libota, c'est grâce à vous biso toza et ceux qui nous peut bozala quitter tongeto zalate. Merci beaucoup na moko autorité morale, Belle Vie télévision, maman Morote, maman Rai Gauchi, Poutine de l'écriture. Moi soit les Krabango, maman vraiment Nzambe abattre la yo tout le monde a filmé bisu et était aussi là ça c'est que aussi là le tartif et tout le monde le maman comme bisu les cris de la noblesse film ça c'est oh le beaucoup de présentation il y a barter oh il y a batterie on va rejouer dans quatre films en tout cas vraiment zapete yo mtozwa kita ya kosi sa film na biso le tartif otali yango vraiment te zonga na Belle Vie télévision banda ko consommer film na biso en tout cas okozala vraiment de citer na kati ya Belara biso awa mama lambaka parce que biloko rouler izanga raté na congélateur na biso. Merci à toi Dongolé Sanzamba Versace et pourquoi pas Odette Lesa maman na Luciline. Merci à toi Niki Lesa Mifi Lesa motema ya papi Irène Kialuta motema Richard Nadine Kialuta 001 Jocelyne Kialuta Karine Zanga Patricia Branco. Merci à toi Ada Jolubanza Jobabi meilleure agence Turquie Luanda Turquie Paris et pas Rose Mengazali. Merci à le roi célèbre Christian Goma Armeline Tumba. Merci à la maman Chéra Moisi et pourquoi pas maman José Loussadi Souyo Yangwana. Merci à la grande H maman Sakina et pourquoi pas maman Mamita Dina. Merci à toi maman Gina Mabiala, maman Tété, maman Nios et la famille de Bota papa Lengui donc famille de Bota oh est toujours na plateau je ne suis pas seul ceux qui n'a jamais moral l'amour réel na kosengane plutôt à ça la entrée champ il y a mutu na plateau za Pamela Matondo bozomo déjà na tak ndinga zoluba déjà quant à moi je dis Pamela bonjour. Bonjour bien Kazanga, bonjour na baboni na biso nyonso ya Kilelo na Faustin Ngombo télévision, baboni na biso pe ya moi na suka ya famille Libota en tout cas. Famille Libota oye, famille Libota toujours en avant, famille Libota to lakisa ba on to leka ba on ebele. Mingi soto yo lobela ba film était to lobela nini to consommer film na biso crime de la noblesse. Oyo lelo vraiment présentation ya ba artiste na biso ba ko jouer na film na biso na combo ya crime de la noblesse et ko leka vraiment lelo à partir ba 16h30 wana déjà beaucoup ta na Belle Vie télévision pardon lelo eza présentation ya ba terre na ba actrice nyonso bazo jouer na film na biso ya crime de la noblesse en tout cas. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC Djema la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne qui te salue aussi, papa Sam Nkonko le nécessaire, Jeanne Sonakata France Maya chérie, je t'aime beaucoup bijou en tout cas la maman chérie à moi si bambo tenu belé la bossante peut trouver ça mbote nange pas maman Gina Mabiala maman Geneviève nakata France bambo tenu belé maman Teta en tout cas ba maman famille Bota Mobimba bambo tenu bino belé c'est bien mon votre humble servante comme ce matin autrement dire la star maman le qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur ya makasi ya Belle Vie Kandi télévision ya Belle Vie Kandi la patronne qui est Poutine de l'écriture t'habites ba comédienne c'était à Baoba richesse à Congo valeur ajoutée dans le monde de la comédie c'est Belle Vie Kandi la patronne en tout cas maman yo photo protéger parce que yo zaka liki soko kwe yo ko panza na photo protéger parce que
comédie ya Congo Mutamemama qui a son raté Mutamemama qui a son raté abunda kapete abunda kate Mutamemama qui abunda kate donc il est to battre la keloko la lique en tout cas vana na ngweni na bien kazanga ba question yo ba réponse ya voilà ba question nga question et puis bien vraiment merci beaucoup. Là je dis un grand merci à Bibi Choumousouamba, Bibi Choumousouamba, il pousse pas décor. Il me donne pour sa décoration bien. Aux en la conférence na yo mariage, anniversaire, collation, tout. Oh Monique, aux en a besoin ba ça l'autre décoration Kafou Bibi Choumousouamba za wana donc na katia Londres wana. Aux en a besoin ya limora Bibi Choumousouamba vraiment soko benginga aux Bibi Choumousouamba vraiment en direct. Pas mal to betano li solo ya mais surtout c'est là le tactif au monde qui dans nos 15e épisode wana Pamela modèle Tomoni vraiment suite et fin donc il y a pas à dire quoi. Oui. En tout cas merci beaucoup Bianca Zanga pour la question ana biso mingi minde bo mona biso na ba plateau boyo to ya ko défendre ka madame Belvité to ya ko défendre ka ba valeur o eza na madame Belvité ba valeur ngo bo tuna ba valeur ngo la signification ya ba valeur eza nini eza musala ya madame Belvité ba film o ya présenter ka biso o ezo pesa ba to ba conseil ezo éduquer mas oyo ezo bongisa pe ba foyer ya bato en fait. En tout cas merci beaucoup na tableau na film na épisode na biso ya fin 15e épisode parce que les tartifs et ceux qui na 15e épisode en tout cas merci beaucoup na maman Bellevue. Tant boya ka bozo finga ka par-ci par-là bo finga ka Bellevue. Bo quand ça Bellevue yo les ka avant di bo ba di ko répondre non mais Bellevue a répondre à biso na ba film na ya ça là. Bien parlé. Bellevue a répondre à biso na ba film bolobi ka bala raté. Bolobi ke abota kate bolobi ke aboto la mibale abatu bolobi ke asunga abatu ba mabeni onsoye mais alakisi bino ke aza mwasi alingi mobali na ye oyo ezaki choix ya mutema na ye na choix onza ba pesi na oyo pa salika nenga zui mobali na ye comme lisusu mabe vraiment et comme lisusu mabe en tout cas merci beaucoup na bateau na acteur na actrice nous ba jouer na Bellevue télévision en tout cas ba na conscience na consciente baza bayaka penza ko sala musala et on a yebisa ko elo mo Bianca Zanga place on a yebike na ya sala musala chef wana ya entreprise wana ozwanga na valeur azwanga ke naza responsable azwanga na valeur mobo a humilienga na miso batute ngapi na sala musala na mutema nyonso ya kufungwa voilà mutema malamu penzo monike na pesi meilleur na ngai ndenge ba mama mille lolo ba pesa ba meilleur na bango ba na mille francs na ba décor papa biso Gino pasteur patron bon on mona ke ba jouer mutema poelele ayo jouer mbangu te na silisaka pona ke ko jouer tableau sous place non eza comment Pamela ezaka d'abord considération considération ya mutu oyo bozo ya ko sala musale pana yo kanti lelo soki Bellevue azaki impoli to ko répondre ba mama top mabe ko répondre ba mama milo mabe ko répondre batwana nyonso tout mabe wa yo kanti batwana vraiment ba nge ba pousse na pembe na Bellevue non d'abord ba pousse na te de 1 bato nyonso tangi wana baza ba parents ba responsable ba mama même madame Bellevue moko benga bango ba mama et belé bazana madame Bellevue benga bango ba yaya ceux qui bon ceux qui biso to check commentaire ming boloba te parce que boza ba maman leki ya famille bota bolanda ka penza film ndenge banana début premier épisode bo bani na kutu kotala ta ba présentation ya bactère soit batala kaka ndenge zake film esili boy bache making of o mona ke Bellevue aza partout Bellevue aza sima cameraman Bellevue aza côté perchimen Bellevue aza bongisa tableau Bellevue aza ka partout aza partout d'abord place nyonso o sa musala so qui respect zade ba sa musala bien dit normalement place nyonso o sa musala quelque chose en ndenge nini Bellevue déjà ko tale boyer ata muto ayebi Bellevue te aye place wan aye na entreprise ya Bellevue aye batena naza patron na nazo gérer batou na na sala boy parce que ambiance wana bazala nango bango nyonso ba se retrouver baza niveau moko ba se trouver à niveau moko ce qui ambiance ya ko sekezali ba seki au mona pe mama Bellevue a pe sa coaching ya tableau au mona pe président d'Acosta c'était mère comme mango boy to memango boy
Mais d'autres là l'autre est là bengana président d'Acosta pour président d'Acosta ceux qui muta côté kuna komi film na ye erreur ezali président d'Acosta mekinde timo kopesa moi idée quoi non moni koto yo soto bito sala ngo boye sala boete boye fozong sango boye bengana d'Acosta. Mais ils ont fait la force yango to lobakati. Ils ont fait la force. Au moni na mokili nzamba yebaka pourquoi cha bato mibale na mokili. Voilà. Parce que tant yo za limité place yo za limité ngana za limité te non et te bien ka basala ka boye basala boye yango mona ke nzamba sala bato mibale na mokili. Biso mibale moi sina mobali na mokilo to ana valeur. To ana valeur le pourquoi nzamba za zo baté parce que muto aleki biso nyonso na mayele za nzambe wana kwa sala biso. C'est que ngamba maman Bellevue za ka flatterie alors. Et ça flatterie en fait. Et ça flatterie pour a comme film à moi papa Serge a une idée et moi moni milo a té moi idée a remis tout yongo bateau ba diriger na film na ngai to ndengeni so qui yo komi ko comprendre que bateau ba diriger nga wana eza complexe lelo oyo papa Serge na gingombe ba memaka nkolo a po ba yemba yo mamo yo mayelele kae madame Bellevue histoire ezaki ndenge mususu ta ba bandi tableau boya lobi tant tableau lingo bana beauté inspiration mo boye li alobi te bo mema ngo boye te nde bolingo bo mema boke na ngo boye donc makamu mama Bellevue alobaki na tableau wana ke correct ba beteli maboko yango ba nzembo wana yaki ba yembi mais mema ngambo ba yeba te pourquoi tant bato basangani mutu le photo pesa na ba idée Maman Bellevue a limité le logo monsieur président d'Acosta Zawana pour na ko secourir ndenge lelo Bellevue télévision ko 6 ans eza kana be fort ya madame Bellevue normalement eza be effort ya bandeko nyos bazana entourage na ye ba sala musala na kati ya Bellevue télévision si mais ce que yo mitie wana ka ngai okoza la limité parce que président d'Acosta logique des choses yebisa nga film nini ya d'Acosta sala et rata ezate Ezate, en plus ngamoko na kati na ngana yebi ke naza limité ne loko boy. Na vanda kimia te bato ba yebi po ba fongwa ngana yiba mayele. Ngana oya ochami nene na place o bato ba yebi ko leka ngai. Mais na otika la limité yango mona ka ke ba film eza ngo ka ba film eza monotonie, ba film o mona Baby et banda qui boye film tina fait souki ndenge penza film soukarate et souki ndenge film sengelakate ya ngwana ngai ne na zaboye be oui ne na zaboye na chaka litoyi penza ne loko o na yebite na ko c'était bien ka loko basala ka boyo yebisanga te basala ngo boye te basala ka boyo yebisi ngai mais ngai pe na absence na ko préférer na que ça sur recherche na mutu mususu so bokomi da maloba mi bale bino mi bale liloba moko ngana za liloba na ngamoko na olanda oya nani ya maloba deux personnes voilà kasi président d'Acosta babenga na yete yenda salela OK babenga na yete azaki nde orgueilleuse azaki alinga été ba portaka ye correction na tournage abana komona ngolo kwa ekomi humiliation voilà on dit anga botolé ni groupe là jamais au 15 jours président d'Acosta zana chaîne YouTube là ye asal se rappel ba filmer au 15 jours tango yo kende pa ndeko na ya lingi musala ya ndeko na ye pesa ezala bien d'Acosta pe muta jouer na d'Acosta yebi eloko wana siko tango wa jouer film eloko wana sala mindenge sala mate so ni pe ozaya d'Acosta normalement so ni pe ezala d'Acosta totika abona ya mimankolo yango ye pe ya kenda na ye aboyi na ye bon nga pe na zabo so na pesi yo conseil le lobi na pesi yo lobi kuna na obaye na ngai parce que na comprendre que na âge no ba peso ka eloko moko na conseil ka eloko moko no yo kate siko zano matoyi mangongi allez laisse tomber et lui s'engager kana yo moko bon yango le loza limité vraiment merci beaucoup Pamela Matondo vraiment et le notant on vanda ka ozomona bato belé bazo loba toujours makambo mabe contre madame Bellevue bazo sala ba campagne mabe ko ridiculiser madame Bellevue mutu o azo porter un plus mutu o a sali quelque chose mutu o a commis lelo comédie na biso lelo to joa valeur o ba koma obenga lelo ba comédien ba que ça spectacle na Paris maintenant on vanda ko yoki ba femme essentielle mibale essentielle ba finga madame Bellevue ça te fait comment? En tout cas ça fait très mal hein, ça fait vraiment très mal au cœur. Et bien ça nga kutuna mayamiso normalement là je te dis la vérité ma sœur ça fait vraiment très mal au vent d'aboyer lelo oyo
eza bato nde balukaka Bellevue akoma motema mabe eza bato nde balukaka Bellevue asungaka lisusu bato te parce que lelo soki totali bato nyonso bazo insulter Bellevue lelo eza bato Bellevue asunga na vie. OK. Eza bato yo Bellevue asunga na vie mais eloko o nga na félicitaka madame Bellevue ye moka comprendre que bato nyonso ba ya pa na nga pour l'intérêt. OK. Eloko o bakana ki epa na ngai bazwa déjà do bazambi sune eloko o ba yo pa na ngai te tika ba finga leloko ko finga lobi ofingi rien ne change eloko moko ya sikeza la lisusu te nyonso ko fingi. Pona ngai bakanisaki ke Bellevue aza faible, Bellevue makila ya Bellevue aza faible te, makila Bellevue aza fort. Comment c'est possible mutuana ba finga depuis 2016 si lelo 2024 9 ans to 10 ans azaka Bellevue, azaka numéro 1. Tout le monde peut pas mettre pardon na kaso mabate parce que tout le monde peut ba yela ba diana makila ba quoi ko supporter bazaki na nerf solide Bellevue za na ngote le bandoko na biso batika Bellevue za mwana elaka en plus de un Bellevue za orpheline de père et de mère nzamba linga ba celle sa orpheline ba jeté normalement surtout ceux qui orpheline wana za innocente na makambo loba nzamba za nzambe moko boye injuste te nzamba za nzamba juste lelo oyo soki ngai pona nga batika na bango kofinga Bellevue parce que aza makila ba faiblesse normalement azana makila ba faiblesse azana makila ba champion 9 ans ya ba insiste vraiment Bellevue azaka la patrona azaka numéro 1 okende ka liboso moko à un moment faut bovandi pe na bomituni nzamba sala moi sopoi boyende nini donc pendant tout ce temps to bandi ko finga ya ko ya te asali tension te et le côté au vivre normal faut arrêter. Normalement. Faut arrêter parce que vous travaillez na perte en fait. Vous travaillez na perte. Tant là ba film ndenge za impact. Tant la Bellevue za numéro 1. Bellevue a trophée na ba conseiller à président de la République. Bellevue a des poteaux par invitation à que nous clôturer moins de la femme. Ce que Bellevue niveau a combien à sa valeur ajoutée. Pamela. Les camo yelinga mutu. Dati kenda. Non. Dati. Azara pe nani azanani parce que lelo ceux qui ba reconnaître yé d'abord ezaki pona papa na yé pe ya sonam ya dadi po ba reconnaître ki Dédé muto asali penza simbi na maboko pe ba comédie musuba yé ba yé c'est madame Bellevue vraiment omoni mwana yo bengi ye mama Bellevue tantine Bellevue mwana yo amanka ka ba parents asuka ka boye mwana bungilo kwa mwana na biloko ba parents azala na avenir ya mulaité. OK, bien parlé. Avenir ya mulaité ke ya kokufa vie ekokoma limité parce que lelo fingi Bellevue o asunga yo asali effort aussi sa université o fingi ba o lelo o côté la ki obenga ba maman bango pe ba ko mo banga o mwana okuta fingi muto asunga e bongo ngai o finga ngai te bongo ngai o finga ngate faut asuka ka boye parce que lelo o eza ba effort ya ba Bellevue akoma ki o yazali wana tinenga ke no mona ta tirki wana ba effort ya ba Bellevue ezaki na kati mwana aza très impoli devant ba parents à venir ezala akaboy akolimwa mais lelo te lobité akotubela kana bato ba pusaka ye kekene ko finga Bellevue lelo te lobité kange loko na ebiso lelo akotubelaka un jour parce que kuna ye ko bebela ye akoya ko fuka mana makola Bellevue madame tanti Bellevue limbisa ngai bato batinda ki ngai basala ki bo ayo zonga lelo te lobité kange loko ya zonga. Est-ce que oza ko se souvenir encore émission ye pe kam to yamba na place au kato vandia OK na loba elo mo bengabi mwana yo abunga mabe ayoka na ko lisute pe ko za fin ya carrière na ye non par rapport que moi kombo na yendenge zaki pona papa na ye quoi moi ba deux tableaux madame Bellevue pesa ye et puis moi ba tumzu pene ba na ko benga ye aba no tourner et ko za pe fin na ye. Bon d'abord à logique des choses vraiment pe ba congolais ba yebiete hein ceux qui connaissent pour reconnaître yé na matanga papa tanga kufi ba tunoso ba comme présenter que moi na ya dadi ya liboso yeyo même na ba tournage au madame Bellevue chaye ayeba na pekate vraiment zozo ayeba na pekate même na ba film tourna ayeba na te sikoyo yango na vie wa mwana muketo wa mukolo
bakumbaka yo te bamema kote bapusaka yo te batindika kote lobi oya otya maboko na mutu parce que bato bapusaki yo si je savais oui bato bapusaki yo bakorejete yo yokomika si je savais okoma na monde si je savais normalement yango akomi nango lelo si ndenge azana na yo soki azalaka lese te aregretaka makasi pourquoi oui pourquoi il fallait pas mais c'est déjà tard. C'est déjà tard. C'est déjà trop tard. Et les locaux mona nini awa tote ko mona papa ya ba réconciliation et to moni les lo makambebele mais to moni bango li kaka bango li susu ba yesusu fan révolté. Fan révolté. Est-ce que madame Belleville a cause à la fan révoltée ou comment? Maman top wana nyoso dina na ba XP shanga est-ce que cause à la fan révolté yamsi yambe bon et le monde a koko loba nangam na ba basala ka makambo eza le contraire si so ba lobi que maman top fan révolté par rapport à quoi pe cause nango eza nini o maman top oza d'abord femme révoltée fan plutôt cause nango eza nini parce que ba tableau au maman top a jouer moto ba oloba ke ba maman top ndaza fan na ye oti ko jouer ngote normalement oti ko jouer ngote dede dina na la douce na ki douceur na ye nyoso wana jouer oti kala ozala fan révolté na yete parce que ya jouer en agitation. Troisième, madame Belleville ce qui botche na scène wana o jouer fi moko boye ya pasi mwana mawa ya respect ba olo bakaza fani na bango auti ko jouer en oté yazaka en agitation maman top bo comparer ki na ba génération oté maman top aza icône maman top bo classe ki kota ba maman chako ba olanda ba maman bipendo na sima bazana ba maman moseka bazana ba maman ni bazana ba maman na biso milo bo kontaka bango kuna bo kontaka bango kototé ba osala ba fani révolté par rapport ya nini na agitation ou na pona nini ponani makamba lobezate to ya to tika ba débat femme révoltée fan révoltée to ya ko sala ba promotion ya ba film kombo ya titre ya film na bango nini film kombo na ngo nini titre kombo na ngo nini nga esa nga souci bokomi limité acteur na artiste ya jouer ya malunga bazate chaîne ko kufa te ndenge nini chaîne ko kufa te e ko kufa parce que bata malonga o basimbi te comédie na Congo ba jouer kuna te Cardozo ayesi matala ndenga okende oye paza na bato ba tete baza kuna te na succès nini na rôle nini ya malonga na succès nini na rôle nini ya malonga otika semblant azaba elko totika semblant azaba via totika ba semblant OK nenga za bongo achaka maboko na mutu si je savais il fallait pas azo regretter vous avez raison na lobby yo sala casting pendant une année maman top a joué te pasteur patron a joué te papa Lema bana joué te maman ni a joué te maman Mila a joué te bactéria solo ba simbi comédie bangwana ba joué te yo tala maka Hôtel matin. Tango azui décision ya ko bimisa fiche wana ke baza bandeko na ngai il fallait pas balongoli poani yango na yebso ki akumba mana sentiment. OK donc il est vraiment la logique des choses yenda za fan ya ba bateau balobelaka ye aza fan na bateau alobelaka parce que comment c'est possible yo za leader jamais leader okoko loba eloko moko boy ba fan na yo wana ba yoka mais yo yoka o ba fan baloba mais rien et eloko mo paye moko loba ba gera ba fan te fan ba gera kete c'est normal ada Joanna et l'Obama partout même Michael Jackson a ko gérer ba fan te ko
ko gérer ba fan ba ko gérer ba fan te na sens ni peut-être ba to ba comprendre te si nga na lobby par exemple que ba fan ba gérer bango te parce que na yebi place banda ku ya ba fan nyonso ils ont raté voilà bien parlé na sabi na ba numéro ya ba fan nyonso na téléphone ngati na ba allo Bianca faut arrêter il y en a faut arrêter boy faut ça la boy te botika bobo ça boy na ba numéro na bango te na ko gérer ba fan na téléphone te na ko gérer ba fan na banda ku na bango te mais ceux qui na yé na lancer message oh non ça yebi ka linganga pam si matondo la fille qui dérange maman le qui a famille bota to tika makambo to se concentrer bobo c'est défenseur à makasi défenseur ya makasi to tika ba polémique yo to se baser ni loko boye lelo oyo ba fazer non c'est bando yo que la président de la république te bando yo que la gouverneur de la ville te mais ceux qui ouera ka concert à lobby ba fazer boza ba petit nanga boza batu nanga to sala boye ba kumbami quel boule systématique ko gérer batu n'entend na ju déjà microbe en plein air na série ya ba ouera kutu YouTube ezalaki te fo ya concert oye ba makambo ouera lobaki soit l'équipe dimanche pas ya mami il est là oyoki makambo ouera lobaki mais lelo internet ya soka lobby kaka na minute 2 minutes monde entier panzani message yango ko gérer ba fan te tellement ya ko gérer ba fan te lelo ba fan ba koma ko gérer OK ben oui pas nous amaile ba fan ba koma ko gérer comment c'est possible société na ngai capital Pamela société na ngai na sana droit ya ko sala nyonso mutema na ngai lingi na ye na poster loko wana mutema na ngai lingi oyoki mbala moko moto o ba fanatique ba ye nango yo mbala moko olandi makamba fanatique ba yo longo lelo madame Belleville loba focus silence oui et simba te na ngamu na biso famille bota tozana ba bien éduqué normalement toza ba bien éduqué to yo kaka ba parents o para lobi ke atoza adita biso ke oyo ko sala te to yoka tozana bien éduqué yango mama soka lobi focus biso ba yebisanga mutu nini ya famille bota yaka mama yo Belleville yo kanga bambwana yo biso tinde toloba bo bango ba ya penza ba ofinga Belleville eloko na kombo nango et surtout mwana mwasi oyo abukana minu na Afrique du Sud ayaka penza eloko nyonso na kombo nango mais biso to ya otakaka mutu na bango te to ye yo intel yo na kombo na ye non toloba ngo na ba parabole mi bango ba yaka penza tête à tête mbunzu to la sabon ke biso to za ndenge mo na bango te vraiment ndenge to za bo jamais to koko mbisi alanda côté maye chola jamais nga na za na kate balé na préféré na bima na mokili wana na ke ko kufa sikoyo ngai par exemple ko loba nini ngai ndeke mbule beti olena bata malikolo na nzete na zala na kimi ne balé to za ndenge moko te toza différents makasi ya wana koto to sangana batamayele na batamayele parce que so sali buzoba na eso Bianca acte opposé na sepeli nango te faut arrêter OK okoyoka lobi pe oleka ke o change o mona ke maloba na yo échanger mais bango ba encourager bango na bêtise OK allo ya wa OK nango bien o sali yango boye bien o songi nango boye bien o mo yango moni banda o babuka mino na Afrique du Sud banda bakangaki bazaki mi baleti moka disparaître akenda wa a disparaître obine bato azonga ba Congo to sala makamu na sentiment te to kumba na sima batu te na ko ya pete avant zwa succès pona ya na casquette mobo avant na zwa succès casquette na ngezaka na bimela na mafinga non bino bokanisi succès anini intel comment non si déjà ceux qui communauté moko bo soit nani pays moko boy baso reconnaître nga o en Afrique te en Europe ba reconnaître que wana défenseur ya madame Belleville naza déjà reconnu si potozora na ba message famille bota ta mutumsa ko ma famille na Égypte mutumsa ko ma Sénégal mutumsa ko ma famille bota na talim da komelinga depuis Israël mais oui tozana ba fanatique partout nga na yebi bango te mais bango baso reconnaître nga que wana za défenseur ya madame Belleville na ko ya ko bimisa succès na yo bimana na sima ya mafinga te tano finga boy naza responsable nana baleki naza na bana ngai responsable on a joué éduquer bana nanda na joué éduquer baleki na yo loba bêtise moi na 12 ans moi na 10 ans asimba déjà téléphone
nyonso to sala il est en internet ce que bino ba parents boya obimisa ba bêtises na internet bana bote ya bango nini et lelo likamba ngo pe yangwana lelo ko mona mutu mususu oyo azo traiter kombo la patrona on dirait koma kombo mo e mimangambu mutu mususu mona se ba benga kela patrona pa na bango pukutu famille ne moko bazo zanga ta lipa oya ko lia oyo e batu misusu ba mi bengi bango baza ba icône ya théâtre d'abord nde toza boye mutu na mutu amipesaka kombo nga naloba nga naza mama leki ya famille libota normalement mais ntango nakomi komipesaki naza défenseur ya Bellevue Kandila patrona nga mona mipesi komba défenseur te bato batalaka biso bayebisi nga ke oza défenseur pour le moment oza défenseur ya madame Bellevue wana bato bafanatiki bato bapesi ngango mais jamais kana lali na lamuki mbamo bien koza la patrona non mutu nde mta opeso komba la patrona na parce que amoni elo mo boyela kati na yo e marqué ye te yaza la patrona te yaza boy elo mo conseil moko kozala la patrona ezate ke bomengo nyonso ya mokili eza na maboko na yo non c'est bien parlé même le président de la république aza président za patron koleka ba congolais nyonso mabuka mbongo na nzete te président de la république pe bafuta ke salaire chaque fin de mois. Nana lobby, est-ce que le président de la République a ba cousin ou ba cousin naie? Yo kasi ba na difficulté te. Makasi. Ba na difficulté te. Banango. Président na biso Mobutu a sali 32 ans. Peut-être so kitala ndako o esika ba bota ki ba maman bango pa ba koko na bango eza malonga te peut-être ko mazamba. Kozala la patronne ezate ke fo o sunga mokili mobimba non mutunde amoni eloko o soit peut-être o sunginga na difficulté mobo inazaki pourquoi ya bango ekomaka toujours il faut que simba famille ma Bellevue ba simba famille ou pas ya on a yebisa que Bellevue azana temps ya répondre batuté Bellevue aza o ya zali na niveau Bellevue komi lelo ana temps wana te ana niveau mususu pour Bellevue jour a kozwa ta kiti wene o ya répondre bokili mobimba boya la patronne a yoté au niveau wana te famille nyonso même famille présidentielle na bakoko bana bakoko lolo tobota makana tata mwasi tobota na noko tobota na mama leki tobota na papa leki wana zana bana ne ba okende ko eza ulai en fait okoko bota ma petit ndeto komi na âge peut-être na yebi bana papa leki na biso mususu te vie na bango na yebite menga naza président de la république ti nde ba o souffrir nga pe na yebite so boyo betela nga lisolo te ata na okabela bino chaque jour te donc na famille nyonso bato ba patron fo bazala ba bola pe fo bazala yango mona ke nzamba tia biloko nyonso na mokili mibale elo ni to comprendre te yo koko bwaka fufu na tongo olamuki pena boye bana ba lieto bwaki fufu mais bana banoko balala inzala. Bien parlé. Et loko moko ya sika eboya na mokilo ezate nyonso si de salama. Nyonso salama. Bellevue azanga tante ya komi pesa komba la patrona eza batu ne ba pesa komba la patrona. Afongoli si chaîne mbamo ba no futa batu bambongo o salama te na ba enveloppe kaki o sinese bango contrat et salama te ba obengi la patrona te ndenge nini. Ba benga Bellevue la patrona te pona kosunga famille na ye. Bato ya marka ba o salele musala ba kena ba enveloppe kaki batu ba pesa komba la patrona. Pour ni donner bana osa makamba les contraire bon makamba olobesili normalement franchement makamba olobesili même le président de la république bana bakoko na bango balala anzala ezate ke so ba bengi la patron ozana bo mengo nyonso ya mokili soit obuko nzeta manga penzo ke ibo kiti makasa wana nyonso na se Bellevue ba do tanga mbongo non aye moma botika ye pa vana kimia za mutu Bellevue aboma nani mabeni o Bellevue sala mutu Bellevue nyonso o mema nkolo boye moko epesa ngaka na posa olela asali nini abomi nani abomela mutu nani lelo o batu nyonso ba ofinga Bellevue bazo ridiculiser eza bato Bellevue asunga ti lelo Bellevue banda koma star Bellevue lelo aza reconnu ti lelo na tikala omona mutu moko ta yana na témoignage liboso ya kamera ke ndenge na zabo na sunga Bellevue boye na pesa Bellevue boye Bellevue tanga bana okende ina na futela ye minerval na pesa ye mbongo ndako azalaka te batu nyonso ka Bellevue nde asunga Bellevue nde mutasunga parce que ti lelo ata témoignage moko na mona tata Bellevue akufeli o to tshela ki Bellevue contribution boye to yoka kango te mutu abombo koko protéger te Bellevue aza liki soko lâcher Bellevue kwa ya panzani
mutema mabe ezata na stina moko te eza na suka te ana suka te ntango oya kodemare moninga oloba na mamutu makambo mo boyebi ke koblesse ye mitala na osima zonga mutindi na oya boye tindi na oloba bo mutu ngo asalinga nini. Vraiment. Et comment le merci Bondo et Moko. Donc, les dernière question à Bisso et puis au salut introduction pour l'émission Oyo et dédicace Nayo. Comment pour l'émission comment le Marxi Bondo ami Bengue aza icône il y a théâtre na biso parce que ba icône na biso biso to yebeza ba mama bomengo ba mama top ba mama linga ba mama nani et comment on appelle les sous ndeko na biso ya mwasi alobi ye pas parmi ba icône na mboka le monde a koko luba tant Maxi azomi benga icône par rapport à quoi. Et cause oya mis la place à ba icône eza nini Maxi film ni la joie principale o ekanga masolo ekanga mokili ezate omi benga icône bano bana 15 à 16 ans lelo na Congo ba yebi Maxi te mais maman bo mengo wana ba yebi parce que atika ba archive na bele atika ba archive yebsanga archive nini oyo Maxi atiki akomi bengela icône te mwana ce qui to vandi totali maman na biso bi pendu yo mi se fongwa mi siko maman to pas na génération nyonso top là ta coupé alors là ta kilote top là ta jipa mukuse là ta kola azana ba omoni maman to pilelo bozwa ka iloko vie rambo na biso ya comédie c'est maman top aza Kofi Olomide ya théâtre au toucher. Merci. Maman top aza Kofi Olomide ya théâtre. Aza na génération nyonso. Yebsanga mwana ya 16 ans ayebi Maxi Bondo we. Ayebi ye ata biso bo ba film nini o Maxi a joie o e pata biso. Ngako na etala na ngata film ni moko te. Na yebi te. Ya na kilelo to ndima ta ba Cardozo te to ndima ba mimika bongo te ba fi de ouf. To ndima ba yida te Maxi ya ko micha icône. Faut arrêter. Boni ba jebo ata mama bi pendu so amoni vidéo ya bongo au silika. Okay. Maman lo soso amoni vidéo ya bongo akosilika Maxi icône. Mwana 16 ans na Congo yebi Maxi. Na film nini o azomi bengela icône parce que yeba rôle bana jouer minka soki omoni basali nzonzi mobo yefango yeba ko classer côté ba osa ba tiel na boulevard. OK. Côté o bana ko classer yeba rôle bana simbe yangwana. Film nini Maxi a jouer penza na katanda ko responsable. Na bana pe. Te na mona te. Na bana mona mais dina a joué maman ya Cardozo. T'as l'incarnation. Dina a joué maman ya Cardozo, Dina a joué maman ya Princesse, a joué maman ya Barcelone. OK. Maxi a joué ngo. Te. Icône. Babenga yo zwa kiti na tabouret chawa na banda ko koma ba film nyonso sala makambo sala na théâtre o ba bengelo icône. Maxi a koma nini? Narata jipa mukuse na tema na boulevard. Maxi akoma nini? Soka lata jipa mukuse na tema na boulevard. Soka lata jipa mukuse aloba ke ngai Maxi bana ebele ba oya théâtre lelo baza ba idole na ngai. Maloba icône te. Peut-être c'est que ça qui semblant. Ça qui confusion plutôt. Okay. Icône na par ressemblance. Icône na nani na idole ekende kaka ndenge moko. Ekende ka ba momoko idole na icône ekende ndenge moko. Donc Maxi linga lo ba ke bato ebele ba jouer ba idole nanga. Parce que ye asali confusion on ko raté comme na icône. Ya to tika comme banga. Voilà, merci beaucoup de comme vraiment la souka Pamela ba va retenir une émission oyo et puis quelques dédicaces. Bon retenir d'abord Maxi aza icône te Maxi bato belende baza ba idole na ye. Bo retenir yango de to consommer mingi film na biso lelo pena présentation ya ba acteur lelo les crimes de la noblesse. Film biso ya sika o Madame Belleville a oche la biso. Bon mi pesa capacité pour na Madame Belleville. Madame Belleville aza lokola aigle suko aboti mwana azui bana azali kolo ava kitana se azui bana bombi bango na sama papu nda azui direction ya kokitana se Madame Belleville aza aigle
pardon, Madame Bellevie a mwana aigle parce que aigle ya Madame Bellevie eza nzambe oyo aza likolo muto azo protéger Bellevie bo mona na bino pasteur Bellevie oti ko piquer crise te oti ko kota ko mata oti ko sala boyete pona maloba batu eza tane impact moko te banda bo lemba te famille bota oye famille bota to lakisa bango to leka bango na ebele famille bota focus na film mingi ya olobaka yango wana ezali merci beaucoup na poutine de l'écriture Bellevie Kandi la patronne toza a pona yo biso pe aba défenseur ya makasi ya mafinga te penza ya oloba makambo eza vérité pe réalité toza ya mafinga te merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Jema la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Golo la patronne maman Gina Mabia la bambote ne bela bo sempre ko pesa mbote te na maman top j'étais sali Kofi Olomide ya bata théâtre na 7e bagarre bambote ya bino bele le jour la reine j'étais sali aussi. Voilà, merci beaucoup to bandra vraiment to komara na souka like émission commenter partager et ça là vraiment bien. Là je dis un grand merci à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nasi merci à mon vieux propre Tito da Costa merci na Jana Banaka motema Rodrigue Bangala pourquoi pas Jenny Lema Aquarium et Kilo à Congo 10 fois belle. Merci à toi Maman Aningo Yamputu et pourquoi pas Fifi Tamba. Merci à toi Sophia Lizitou. Vraiment babi wana bato bazo consommer film biso bato bazo partager film vraiment to rozanga raté toujours ko tikabino atama quelques dédicaces. Merci à toi Niki Soka la patronne Rosimbo International Kabobo. Merci beaucoup à toi Miss Margot la patronne, merci à Patiti Tenge, merci à Nick Bams de Brazzaville, merci à Chico Sana, merci à Tonton Grace, merci à Chaco, merci à Enoch Oazad Nasima ya caméra pour bilira qui te roube comme la bino vraiment ceux qui vont s'appeler une émission oyo Zambalo la apambola bino kantabino tokutani à la prochaine occasion, bye bye.